Bande ko balandi émission balobeli mboka mbote na bino bisika bozwami vraiment na République démocratique du Congo pe na ba pays limitrophe nyonso ya mboka na biso na tondi bino botondi mingi bisika nyonso bozali tikaite nzambe ayibana ko batela bino nyonso kuna bozali na kotondo botondi na bande ko nyonso bazali ko tala biso na mikili na poto penza baye ya États-Unis baye ya Canada baye bazali ko tala biso du côté ya Autriche ba bandeko ya Autriche ba ko benga mingi bandeko ya Suède bandeko ya bisika na bisika bazali ko benga bandeko ya Paris pe bazali bandeko ya France bazangi pete bwana lokola pe baye ya bazali ko tala biso na Belgique sika wapi la grande dame Louise Nkoyi pe madame na famille na mobimba bazali nzambe aiba na kobatela bango na kotala bandeko ba kotala biso du côté ya Angola bozali ebele na Angola boko la émission bandeko bo kotala biso du côté ya Afrique du Sud wapi bongo na kobosa na te mwana mboka fiston Concon autrement appelé Trinita Bush mwana mboka fiston Concon na kati ya South Africa nzambe abatela yo vraiment ezala mokolo malamu pona yo bongo lelo penza toko tusenga na bino nyonso boko tala biso na ba réseau vraiment boye baka ko partager ba émission et tango tali biso na nouvelle tendance télévision au partager pe yo oyo kokutana na partage au s'abonner pour être o information et kendaka moi musika ba epe bako tala biso na nzela ya Molière canal na tondi bino botondi mingi bandeko nyonso ya Mbandaka bandeko ya Gemena bandeko ya Bwende bandeko ya wapi wana lisusu na basakusu bino nyonso Grand Équateur mobimba bino pe kuna bozali na Congo central bandeko ya Matadi ya Boma na ebiete dossier bozali na yango oyo ezali ko betsa mitu ezali interpellation oyo babengisaki mwana mboka Grace Bilolo comme gouverneur na assemblée provinciale oyo ndeko Serlin abengisaki ye penza na assemblée ba député bazali déterminé pour être akende ko répondre na maxolo oyo babengisi po ete bayeba na kosolola mai matali province tolobela nanu pe kaka lika matali insécurité nanu esili nanu te insécurité ezali ko continuer na Congo central ya kosakana te yango peuple azali kolela ete bakonzi bayeba na kotalela bango situation wana pe na ville province ya Kinshasa esika wapi biso ba tozali awa insécurité ezali obeko mata niveau ya kosakana te kisasa insécurité oyo ekomi lokola situation mosusu bongo bandeko tukowelisa na lumbango penza kosola mai matali politique tokenda wapi bongo du côté ya présidence de la République esika wapi bazali koloba ete visite officielle na Kinshasa et salemaki penza ya président israélien na kombo ya na kombo ya ndeko Isaac Herzog kombo ezima kasi ye yaki penza ko saluer ba effort diplomatique engagé na États-Unis pour na ba recherche de solutions na crise ezali ko poser RDC et puis Rwanda pe kanisa ki lisusu un peu na lolenge ya kotala communauté internationale vraiment esengeli davantage ba tourner vers ba kotali sa miso na bango na ba conflit ezali koleka na République démocratique du Congo bongo penza ezalaki pona kosolola na bango tata mokonzi ekola ya mbiye penza malamu ba koloba ete en visite officielle à Kinshasa ce mardi le président israélien Isaac Herzog a salué les efforts diplomatiques engagés par les États-Unis dans la recherche de solutions à la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a estimé que l'attention de la communauté internationale devrait davantage se tourner vers ces conflits qui continuent d'affecter la stabilité régionale dans le Grand Lac, plutôt que de rester focalisés de manière disproportionnée sur Israël. Selon lui, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo mérite une mobilisation internationale plus cohérente en raison de ses implications humanitaires et géostratégiques. En image, la réalisation. Du Congo, je vous invite à passer les troupes. President Tshisekedi, my dear friend Felix, it is such a pleasure for me to be here with you in the Democratic Republic of Congo. I bring with me from the Holy Land
and from the sacred city of Jerusalem, the warm wishes of the entire people of Israel, who share as I do a deep affection, regards, and curiosity towards Africa, towards this beautiful nation, the Democratic Republic of Congo. I thank you for your warm reception and hospitality. Let us continue to walk together in a spirit of friendship and fraternity as we look to the challenges ahead with confidence, optimism, and Pour great... terminer, je dirais peut-être que la République démocratique du Congo et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et de son peuple parce que nous tenons à l'existence d'Israël et nous tenons à la paix en Israël. Voilà, mesdames et messieurs, ce que ya kuuta na mboka Israel na esalela kuna penza ezali mboka monene nde esali esengo po ete komonaka bakonzi ya bamboka minene koyaka pe kotala mabele ya bankoko ezali malamu mingi. Tokena na ngambo ya Assemblée nationale bisika wapi bazali koloba ete candidature obe moko endimami na Assemblée ezali retenu na poste ya président na Assemblée nationale ezali bongo candidature ya ndeko na mboka Aimé Boji pe lisusu oyo ya mama Clotilde Mutita, candidate présentée na compte ya Ensemble pour la République, et puis parti à Moïse Katumbi na poste ya rapporteur adjoint. Donc bangonde bato bazali retenu bakolobanali faransa ete seule la candidature d'Aimé Boji retenue pour les postes des présidents de l'Assemblée nationale et celle de Clotilde Mutita, candidate présentée par Ensemble pour la République. Le parti de Moïse Katumbi au poste des rapporteurs adjoints ont été retenus. En image, Jordan Panzo. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, spécialement ses articles 100, 110, 112 et 113, vu l'arrêt Ercons 2192 de la Cour constitutionnelle rendu le 29 mars 2024, déclarant conforme à la Constitution le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 26 et 27, vu les décisions numéro 001-K-P-AN-IGCTM 2025 et la décision numéro 002-CAB-AN-IGCT 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des candidatures y afférentes, considérant les conclusions de cette commission technique chargée de l'examen des candidatures présentées par la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ainsi que des candidats non inscrits, publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. 1. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. 2. Liste de candidats retenus. Mboka rapporteur ya Assemblée nationale asili bongo kotanga penza mai makambo wana tokenda sika na ngambo ya Banque centrale na RDC na niveau ya Kisangani esika wapi gouverneur ya Banque centrale ya Congo ya BCC vraiment
André Wameso a lobaki daza déterminé ya ko doter institution na plan stratégique moko pona 2026 ti 2031 wana balobi ete banali falansa Banque centrale ya République démocratique du Congo a Kisangani, le gouverneur de la Banque centrale du Congo BCC RDC André Wameso s'est dit déterminé à doter son institution d'un plan stratégique pour les années l'an 2026 jusqu'à l'an 2031. Reportage. Centrale du Congo, André Wameso est accueilli par deux fillettes qui lui remettent des bouquets de fleurs en signe de bienvenue au chef-lieu de la province de la Chopo. Immédiatement, il salue les cadres et agents de la succursale provinciale de la Banque centrale du Congo. Abordé par la presse, André Wameso annonce sa volonté de doter l'institution d'un plan stratégique pouvant amener la banque à se développer et à remplir ses missions constitutionnelles et régaliennes. Je suis ici à Kisangani pour une retraite. Nous allons réfléchir tous ensemble, de manière tout à fait rationnelle, de comment nous voulons orienter la Banque centrale par rapport aux défis qui sont les nôtres. Concernant les choix de Kisangani pour cette retraite et de réflexion sur le plan stratégique de la Banque centrale du Congo, André Wameso évoque la valeur historique et symbolique de la ville qui, selon lui, mérite d'abriter ce type d'événements de portée nationale. Oui, nous avons choisi Kisangani parce que nous voulions vraiment nous retirer en République démocratique du Congo, dans un lieu où nous pouvons réfléchir de manière sereine. Et on nous a toujours parlé de Kisangani comme une ville mythique d'accueil, où on se sent bien, où on est à l'aise pour réfléchir. Et c'est pour cela que nous sommes ici à Kisangani. De là, les cortèges prennent ensuite la direction du gouvernorat où le gouverneur intérimaire Ghislain Mogenya Baraka reçoit son hôte malgré l'obscurité. Ce dernier s'est dit honoré par les choix de la Chopo et réaffirme l'engagement total du gouvernement provincial à soutenir les activités de la Banque centrale. Que wana penza ba utaki ko yambaye sima bokomi na yekuna ba gouverneur bango yambaki penza na yoki kaka pasi likambo ya molili vraiment ozali wana en tant que gouverneur intérimaire bokai ko yamba gouverneur banque était na molili ndenge wana na ebité gouverneur ezalaka ya okatanga ezalaka na groupe électrogène était to eloko nini na molili wana esali malamu te mbarasima boye bana kobongisa toko kenda na ngambo ya Lualaba esika wapi penza mwa makambo esalemaki mwa mingi kuna esika wapi mama na biso Fifi Masuka Saini oyo na makama ematali ekonomi ya province amarkaki penza mwa amarkaki penza na bazali ko loba la baisse ya ba revenu minière oyo mama gouverneur Fifi Masuka Saini a déposé qui projet dédié budgétaire exercice 2026 en assemblée provinciale. Nali Falansa Tokotanga était dans un contexte économique marqué par la baisse des revenus miniers. La gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini a déposé le projet dédié budgétaire pour l'exercice l'an 2026 à l'Assemblée provinciale. En image, la réalisation. Respect du délai légal que la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a déposé ce vendredi 7 novembre 2025 les projets des dits budgétaires exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de cet organe délibérant, l'honorable Jean-Marie Kassia Tingambo, des membres du bureau, du vice-gouverneur Clément Moufoundjit Natkarl, de quelques députés provinciaux membres de la commission économique et financière et des ministres provinciaux. D'après la chef de l'exécutif provincial, ce projet a connu une baisse de 10,34% par rapport à celui de 2025. Cette diminution est due aux mesures liées à l'exportation du cobalt, principal produit extractif de la province. Le projet dédié budgétaire 2026 est évalué à 2599 000 milliards 110 729 322,55 francs congolais, alors qu'au budget 2025, le montant correspondant était de 2898 000 milliards 829 755 907,04 francs congolais.
comme vous pouvez les remarquer, la comparaison entre les deux valeurs dégage une baisse de 299 milliards 719 millions 26 584,49 francs congolais, soit 10,34%. Honorable Président, cette baisse est la résultante du rationnement appliqué depuis la levée des mesures sur les exportations du cobalt dont le volume est drastiquement réduit. Malgré ces contextes contraignants, la gouverneure Masuka n'a ménagé aucun effort pour préserver l'élan des développements socio-économiques du Lualaba. Grâce à sa politique financière et une gestion rigoureuse des ressources publiques, l'autorité provinciale a réussi à mobiliser d'autres leviers de croissance tels que l'agriculture, les affaires foncières, l'urbanisme et l'habitat. Cette baisse a été compensée par les efforts fournis dans les autres secteurs de la vie économique de la province. Le président de l'Assemblée provinciale n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la gouverneure et de son équipe gouvernementale. Il a salué les mécanismes mis en place pour surmonter les défis liés à la baisse de l'exploitation du cobalt, réaffirmant la capacité du gouvernement Masuka à maintenir la stabilité financière de la province. Je dois nécessairement vous féliciter, d'abord vous-même, le chef de l'exécutif provincial, ainsi que votre équipe, parce que moi je m'attendais aujourd'hui pas à un chiffre comme ce que vous venez de nous. Wana bauti kotala penza mama Nabiso Masuka Fifi Saini pe boyoki azali gouverneur ya province ya Lualaba boyoki binomoko pe lolenge président ya assemblée provinciale ko féliciter mama tango mama azali ko sala musala malamu esengi ko féliciter atako biso na lingala tolo bagaite mwasi atonga kamboka te kasi mama Fifi Masuka Saini azali ko prouver biso le contraire ya makambo wana ye azali kotonga mboka tozali kaka na ngambo ya Lualaba esika wapi le parti politique FIDEC élargit ses horizons. Désormais, à Bruxelles, la manifestation pour son installation officielle est prévue d'ici quelques jours. C'est ce qui ressort de la réunion tenue par le troisième vice-président national, les camarades Roy Kaumba Mayonde Philippe, mardi 11 novembre au siège de ces partis chers à Fifi Masuka Saini. Donc, FIDEC, ils allaient parti monene, il y a Esimbami na maman Fifi Masuka Saini, na Lualaba, pe na Congo Mobimba, et c'est bazali bongo ko élargi ba horizon nango. Donc, on va le biete, mikolo zali ko yawa, désormais à Bruxelles pe ba manifestation et au Salama, il y a installation officielle, il y a ba membre na bango, il y a sika membre na bango kuna nyonso pe makambo ya minene, milulu minene ko sale makasi kuna na Lualaba, ezaki réunion monene salemaki oyo troisième vice-président national, le camarade Roy Kaumba Mayonde Philippe, je rappelle encore le ministre Yende, ministre provincial et intérieur, donc yambaki penza bato kouta ba responsable ya parti kouta bisika na bisika totala na image pe to comprendre nini basololaki. Indépendant démocrate chrétien, le camarade Roy Kaumba Mayonde Philippe a tenu une réunion au directoire de son parti cher à Fifi Masuka Saini mardi 11 novembre avec une délégation venue de la zone Europe, Maniema et Lomami Mweneditu. Il était question au cours de cette rencontre de mettre sur pied des stratégies pouvant permettre d'hisser plus haut les drapeaux du parti FIDEC au travers toute la planète Terre. Dans son speech, les camarades Roy Kaumba Mayonde Philippe, représentant de l'autorité morale Fifi Masuka Saini, a tenu à rappeler aux uns aux autres les valeurs morales du parti tout en insistant sur la probité morale et l'unité au sein du parti. Puis est venu le moment tant entendu, celui d'écoute de rapports venant d'un peu partout. La zone Europe par exemple, son bureau FIDEC déjà implanté à Bruxelles et réunissant déjà 13 pays membres du vieux continent à son sein, sera d'ici inauguré officiellement, a lâché le camarade Roy Kaumba Mayonde Philippe après avoir suivi les rapports du secrétaire exécutif zone Europe. Quant aux activités de Lomami Mweneditu, une descente de la haute hiérarchie du parti est déjà prévue en vue de redynamiser davantage les activités du parti dans cette partie de la République. Pour le Maniema, la délégation nationale du parti va fouler ses pieds à Kindu, sauf changement de dernière minute, question de mettre autour d'une même table les filles et les fils, parlant ainsi les mêmes langages et affûtant les armes pour les prochaines séances électorales. Toutes les matières au programme épuisées, le camarade Roy Kaumba Mayonde Philippe a remis à chaque délégation les insignes du parti tout en remerciant le camarade Miki Masuka d'avoir offert au parti des chemises à l'effigie de l'autorité morale Fifi Masuka Saini. C'est par une photo de famille et ambiance bon enfant que les camarades ont abandonné les directoires.
Fifi Masuka, autorité morale. Fachi Beton, président. Comme on a penza, l'olenge kani bazalai ko sanjo la penza parti na bango ba ko tombola mais yango ekenda liboso Fidek ya mama Fifi Masuka Saini bongo penza pe ba tonda ki botondi mingi na mwana mboka Miki Masuka oyazali conseiller à mine ya mama gouverneur pe au cadre na parti wana Fidek lokola asila ki penza ko pesa ba chemise ndeko Jordan ozong satan on a ko lobela ndeko Miki Masuka là mon appelle moi ba chemise wana ndenge à offrir donc ba au cadre à partir sengeli basala ka musala malamu na modèle oyo lokola mwana mboka Miki Masuka Saini ndenge à offrir partie ba chemise penza na effigie ya maman gouverneur donc ba chemise wana ainsi unis c'est par une photo de famille et ambiance bon enfant que les camarades ont abandonné les directoires. Ezali sengo makasi comme on a un au cadre et à partir à ça la action il y a modèle Boé. Merci encore à Miki Masuka Saini autrement appelé Miki Balboa. Ok, Tozali Kaka. C'est par une photo de famille et ambiance. Et puis moi mingi to komona li susu awa ba médecin to pe ba minganga ba sila ki penza ko tomboka kuna na lwala ba tomboka ki po ete moko ya bango asila ko kufa liwa moko o esepelisa ki bango te ba médecin ba koto ki penza na nzela ba tomboka ki pona ko tambola ko talisa ete bazali na esengo te oko tango ba tamboli penza ba kendaki bisika wapi oyo bazali ko tambola esala ki bango pasi komona penza makambo ya modere wana il a sauvé des multitudes de gens. Bamanganga ezalaki ebele ba dispersaki quand même police asalaki mosala toujours ndenge asalaka pona koyeba kokabola bato ezalaki kaka bango moko te tomonaki pe lisusu tango basali makambo oyo wana tozali komona awa bato kotambola ba médecin wana boka trésor mamba ya président ya ligue de jeunes ya Fidek ya Lwalaba yepe kotaki penza na kati ya mawa ya likambo oyo pona kotambola ko soutenir toujours pouvoir na bango ya Fidek ezali kuna na Lwalaba ya mama Fifi Masuka tant que gouverneur azali ko soutenir province pour que makambo ya mabe et ça la malisusu te il soutenait vraiment na gouverneur ndenge alingi te ke ba sala ba menace to pe ba bo mabato to makambo ya mabe et salema na province coup de chapeau na maître trésor Mamba Boyende jeune azalaka ezate soko za ko kumisa mokonzi milikambo ya mabe salami yo oko ozala contre bato wana ezali malamu te o monaki ezali kambo ya mabe o tamboli ensemble na ba médecin bongo esuka ki bongo te pour tala sikolo lenge nini ministre provincial ya intérieur excellence Roy Kamba Mayonde Philippe atika kite likambo intérieur pour être musala esalme malamu balobi ete le médecin du Lwalaba sont en colère, ils exigent la tenue d'un procès public après la mort du docteur Emmanuel, médecin directeur à l'hôpital Mupaja, mort survenu dans la nuit du dimanche après un accident qu'il a eu avec le véhicule d'un officier policier. Ils l'ont fait savoir au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité ce lundi 10 novembre. En image, Jordan Panzo. La sécurité, Roy-Kama Mayonde Philippe a reçu ce lundi 10 novembre dans son bureau du travail une délégation de médecins conduite par le président de l'ordre, Dr Kazimoto. Cette dernière était venue faire voir au patron de la sécurité en Provence qu'ils étaient consternés par la mort de leurs collègues dans la nuit du dimanche ce lundi dans une circonstance peu appréciable. Selon toujours la même source, Dr Emmanuel, responsable à l'hôpital Mupanja, dont le corps est gardé à la morgue de Mwangishi, serait arrêté par la police et conduit au CCO après que Sadib ait heurté celle d'un officier policier devant les supermarchés SK. Très attentif aux préoccupations des hommes en blouse blanche, Roy-Kama Mayonde Philippe a laissé montre aux médecins qu'il était dépit derrière ce dossier et que tous les services de sécurité sont déjà mis en contribution pour faire la lumière sur ce cas. Au sortir de l'audience, les médecins se sont dit être contents de l'accompagnement des autorités dans cette affaire et exigent la tenue d'un procès public pour que la lumière soit faite au grand jour. Nous sommes venus manifester notre indignation, réclamer auprès de l'autorité compétente qu'une enquête soit ouverte, qu'un procès public soit mis en place le plus tôt possible et que le coupable soit arrêté, traduit en justice et que les droits fondamentaux de tout un chacun soient reconnus. Que ce soit au niveau du ministère provincial de la Santé et au ministère de l'Intérieur, nous avons constaté que les autorités
sont assez sensibles et réceptifs par rapport à notre revendication et qu'ils ont eux-mêmes trouvé que c'était inacceptable. Ils nous ont promis leur implication totale pour que la lumière soit faite. Outi kolanda bino mokolo lenge nini ba médecin bango bazali koloba était ba sepeli parce que likambo est touché qui penza gouverneur et touché pe ministre intérieur provincial diango wana bazala qui penza na esengo kimia ekoti kasi bazali kolandela pe kosa koluka lolenge nini justice pe ami bongisa pona kosambisa kosala procès moko public na dossier ya médecin eye toko kende sikana ngambo ya Katanga esika wapi FARDC Katanga bazali koloba ete ndeko Félix Tshisekedi asila ki bongo penza ko sukisa pana ba injustice o ezali ko ba makambo etali ba injustice na makambo ya lolenge na lolenge o bazali koloba ete Félix Tshisekedi a mis fin à une longue injustice en m'accordant sa grâce, dit le général Edi Kapend. Donc, Zalaki Bongo n'a sorti un livre, Réflexion africaine sur la paix, qu'il a co-écrit avec le professeur Emmanuel Baniwesize. Donc, je répète encore que Félix Tshisekedi a mis fin à une longue injustice en m'accordant sa grâce, dit le général Edi Kapend à l'occasion de la sortie de son livre Réflexion africaine sur la paix qu'il a coécrit avec le professeur Emmanuel Baniwesize. Il estime par ailleurs que le chef de l'État lui a permis de continuer à se dévouer pour son pays afin de défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et son unité. Total en image, les livres de 187 pages co-rédigés par le commandant de la 22e région militaire a été baptisé par le professeur ordinaire Gilbert Kashiba Fitula, recteur de l'INILU. Hein? Donc, total en image, Mokanda ya ndeko général Oyo Azali Ko Talisabiso Nangongai. Je ne cesserai de rendre hommage et renouveler ma loyauté au commandant suprême des forces armées et de la police, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il n'a pas seulement mis fin à une longue injustice en m'offrant sa grâce, mais il m'a permis aussi de continuer à me dévouer patriotiquement à mon pays pour défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et son unité. L'anticipation est un principe central de toute la politique sécuritaire efficace, car il s'agit de détecter des signaux de crise, de permettre le déclenchement d'une diplomatie préventive. L'approche préventive rejoint la philosophie politique d'Emmanuel Kant, comme dit tout à l'heure le professeur André, pour qui la paix n'est pas un état de la nature, mais le produit d'entente entre institutions rationnelles capables d'empêcher les dérives violentes. La rationalité en matière de sécurité ne consiste pas seulement à réagir militairement aux menaces ou à l'agression, ce qui constitue la légitime défense, considérée comme cause juste de la guerre par les théoriciens de la guerre juste, mais avant tout à les anticiper et agir en amont. Cette stratégie est cruciale face aux crises et conflits cycliques en Afrique et dans la région des Grands Lacs africains. Cela suppose des causes de crise et des violences qu'il faut connaître. La prévention rationnelle doit s'appuyer sur les instruments militaires. L'anticipation militaire devrait s'inscrire dans une logique qui marie la dissuasion et la gestion des conflits. En somme, construire la paix sur une vision d'anticipation rationnelle et militaire
suppose de reconnaître la nécessité d'une sécurité préventive et prospective qui combine les moyens de la force de la raison et ceux de la force adaptée. L'avenir de la paix dans les sociétés confrontées par les insurgences des conflits armés dépend de la capacité de leurs membres. Penza, le général Edi Kapendo azaliko sepela penza ko abimisi mokanda moko monene livre monene nde azaliko talisa pe kotanga yango kotalisa na bato atondaki botodi na tata mokonzi ekolo ndenge atikaka apesaka grâce ya kobima na boloko pe atibona ko silisa injustice oyo azalaki asubisaki ezali penza malamu mingi. To continuer toujours na ngambo ya FRDC du côté ya Nord Kivu esika wapi na Nord Kivu ba autorité ba lancer penza campagne moko monene ya collecte to pe ya bozui ba minduki nyonso a fait na arme ya kobomela bato ba kokamata yango na ba masasi nyonso nde bazali koloba ete moto nyonso oya kozongisa mandoki na mlolenge moko ya yo moko ye kotika mandoki bakopesa yo récompense to pe okozwa lifuti ya $100 po ete arme ya type AK ezali na 47,200 pona eloko ya appui ya modèle wana yango bazali kosenga na bandeko nyonso ba o nyonso ayebi ete azali na mandoki kuna na Nord Kivu bandeko bazali kosenga bokende kozongisa mandoki vraiment na côté ya gouverneur ezali bokende kotika yango côté ya gouverneur parce que Nord Kivu bokanisa te na ebisaka bino bazwa Nord Kivu mobimba te rebelle azali na niveau ya Goma seulement balobi ete na refli français balobi au Nord Kivu les autorités lancent une campagne de collecte des armes à feu et des munitions et des munitions est lancée. Toute personne qui remet une arme de manière volontaire recevra une compensation de $100 pour une arme de type AK, 47,200 pour une arme d'appui et $1 par munition arme. Donc, Bokendako Tika, Tolanda, en image, Ndenge, Ezali, Ko, Lobam. Numéro 01, bar état des sièges, bar 184, bar CAB, bar gouvernement provincial du Nord Kivu, bar 2025 du 29 octobre 2025, portant organisation de la campagne de ramassage d'armes à feu et munitions sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Entendu que la prolifération et la circulation non contrôlée des armes, le présent arrêté provincial a pour objet d'organiser une campagne de ramassage d'armes à feu, munitions et autres engins explosifs sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Article 2. Sous la supervision du gouverneur de province, la campagne de ramassage d'armes à feu est organisée par une commission composée de la manière ci-après. Président, coordonnateur provincial en charge de la sécurité et des opérations. Vice-président, le conseiller près le gouverneur en charge de questions stratégiques. Rapporteur, le coordonnateur provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Rapporteur adjoint, un représentant de la société civile du Nord Kivu. Article 3. Au niveau de la ville, la commission est composée de la manière suivante. Maire de la ville, président. Chef de poste de l'Agence nationale des renseignements, vice-président. Auditeur de garnison, rapporteur. Article 4. Au niveau du territoire, la commission est composée de la manière ci-après. L'administrateur du territoire, président. Le chef de poste de l'Agence nationale de renseignement, vice-président. L'auditeur de garnison, rapporteur. Article 5. Au niveau des communes rurales, la commission est composée de la manière ci-après. Le bourgmestre ou fonctionnaire délégué, président. Le chef de poste de l'Agence nationale de renseignement, vice-président. L'auditeur de garnison, rapporteur. Article 6.
la commission peut recourir à l'expertise d'une personne. Bauti Kolanda, Binomoko Penza, Ndenge Nalobaki, Binomoko Bolandi, Angona Bilili, Lolenge Kani, Bazali Penza, Kolukaka, Kaba Solution, Poete Kimia et Zala, Isengeni Mandoki, Nyonso, et Zonga. Toko continue toujours Nangambo ya FRDC, et Sikawa, puis urgence, et Zali Kolobama, Bazali Koloba était, les rangs, il y a M23, et Zali aussi là, c'est-à-dire, Batsoda M23, Azali Kotia la Motema, Boeba était Bazali aussi là, Bana Mboka, Bilenge, ba jeune, ba papa, oh nyonso M23, Zwaki Bango na Musala Soda na Makasi, pe ba Soda, mon abiso ya FRDC, Oyo, ba Kangema Kikuna na rebelle, vraiment, na les alliés Sengo Makasi, poete, ba komi ko zonga, na Mboka, bazali ko luka moya ko kima, bazali ko kima penza ebele, na kanisa na mikoleko ya, rebelle ako mikuta ko mintala, nanga ko mona eta zali ye moko, pe ako pakata mbangu, ako mona ete ba Soda bazali susute, poete ba Soda ba kimie, et belé bakukima tongo midi pourquoi na différence balobi était urgent balobi était les rangs du M23 c'est vide chaque jour qui passe retour au bercail de plus de 40 éléments FARDC et PNC après avoir fui la rébellion qui les avait pris de force pendant la chute de Goma. En image la réalisation. Bercail de certains éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont une quarantaine de policiers et militaires de FARDC qui sont arrivés à Béniville après s'être échappés des rangs du M23 AFC qui les avait pris de force depuis l'occupation des Goma et de Bukavu en janvier et février dernier. Ces agents de l'ordre et de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, ce jeudi 6 novembre 2025, au quartier général du commissariat de la police nationale congolaise, ville de Béni. Le vice-gouverneur a félicité ses compatriotes pour leur courage et le sens patriotique. Il leur a donné l'assurance que leurs droits sont garantis en tant qu'agents de l'ordre et de défense. eloko ya malamu lokwa bondimaki message wana oyo mokonzi ya mboka apesaki alobaki ke moto nyonso azonga pasi eza mboka na bino bokozala na ngambo ya batomboki te bobomaka bandeko na bino bondimi kozonga me bozonga na bosolo na kati na bino soki moto aye na makambo na ye na ndenge na ye po atia biso mobulu atuka akozwa likambo tokozwa ye noki commissaire provincial yambi bino malamu awa je pense bazozwa bino en charge namoni mpe bato ya armé bayali awa il faudrait kozwa contact na T2 mpona ke bato ya armé batia bango na disposition ya secteur opérationnel de voilà ndambo nazali na wana yebisa bino yango wana bobanga eloko te bozala wana boko bénéficier na badroit na bino nyonso lokola bana mboka oyo baza na batelefone na baninga na bango bobenga bango boyebisa yango biso tokomi awa bayambi biso malamu bazonga baya awa nde epai na bino avenir na bino ezali awa. Signalons que la présentation de ces rendus a été faite en présence du DG des écoles et formations de la PNC à Ouachango, Oumia Vital, et du coordonnateur en charge de la réforme de la PNC. Moni ndenge bakonji ya mpulushi batelemi penza basoli na basoda ete bozali na boye ibolamu bozali na bien le bienvenu boye ibolamu pe badroit na bino ekozonga lolenge ezalaka pe asengi na bango basoko bayebi baninga batikali kuna basignale bango soko bazwi modele ya koponyoko baponyoko baya pona ko zongela musala na bango po ete bakoki te kosala sima ya banguna o bazali na posa ete Congo ekoisama toko kenda sika moi muke kosolola na maimatali musala na soda toujours bandeko nazali kosenga na mon général Likulia oyazali auditeur général. Mon général, tala nanu yo moko penza na kosenga na bino bandeko ya auditora botala nanu tata mokonze ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo major oyo azali ko mériter penza ata peine de mort po ete makambo yo bapekisi yango na ndenge nyonso na leta na mbula matadi bino basoda bozali kokenda kosala renfort na bisika bitumba ezali bozali kokenda na ailleurs to pe batindi bino esika moko songolo basoda na kati ya bateau. Comment est-ce que un major un officier supérieur akoki kobanda komi filmer modèle oyo ala kisaita azali koya na basoda pona ngai moluba bwende major ya boy azali déjà adoui major aboy azali adoui ou soit infiltré azali penza
penza moto o esengeli ba kanga ye penza ba condamner ye po ete ezali makambo ya soni tango zali ko lakisa boye munguna azali ko yeba déjà position na bino azali ko yeba ete bozali ko ya bozali esika songolo pakala soki ba beti bino ba bombe esika bozali wana bokufi bino nyonso okobomisa bana ya bato batata ya bato mabote ya bato kokoma na ba matanga ezali makambo ya soni un officier supérieur pe aussi au telemi boye okozanga soni te ozako filmer biloko ya soni penza ya boye ndeko Jordan Pantulongola ye po ete soni pona ye ezali soni makasi armée na biso na kosenga na bakonzi pona moto ala grade ya officier supérieur faut botala nanu pe mentalité na ye azali moto ya lolenge kani penza makambo ya soni oto uti komona tozana ita moko bitumba nanu to koluka kimia na mbok to koluka basoda na biso bazala bien protégé yo bino boza ko filmer na ba pareil na lobaka mbalele kyao tango basoda bakokene bitumba bo tata mokonzi ekolo o boyebi ete bakei pona bitumba esengeli ko botela ba communauté le boto masuwa boy moto nyonso azwi téléphone na tina sacoche moko ba akomi kombo na na simatiki wana ba memi amona godoma po ete bakene kozwela ngo ska bakokoma ezali makambo ya so en plein bitumba moto asengeli tazaka na ba pareil boso mona mindele bakei bitumba bako filmer soda américain to soda français aza komi filmer ska bitumbiali ezali makambo ya soni pe mawa ningi toko betali solo awa na ville province ya Kinshasa ya mama oyo na kombo ya Honorine Porsche esika wapi bazala eko samba na tribunal esika boye tribunal et c'est là qui bon au tribunal militaire et c'est là qui bon go penza ko sala appel na médecin moko spécialiste na o etali neuropsychiatrie donc makambo etali moto ba bengisa ki monganga spécialiste na makambo etali moto pour être ko évaluer état ya mutu ya mama oyo Honorine monganga aya ko tala soko mama Honorine bangi ese kote na moto mingi atala soki bangi ningisi moto déjà ameka koyeba soko moto na ezali malamu to ezali malamu te de ba Saki monganga wana na lifansa to kotanga balobi ete procès Honorine Porsche. Le tribunal a fait appel à un médecin spécialiste en neuropsychiatrie afin d'évaluer l'état mental de la prévenue. Cette expertise vise à déterminer si Honorine Porsche était en pleine possession de ses facultés au moment des faits, ou si son comportement aurait pu être influencé par un trouble psychique, selon les éléments présentés à l'audience. L'examen médico-psychologique permettra d'éclairer la justice sur les responsabilités pénales de la jeune femme. En image, la réalisation. Kiaba Mandoko Célestine, décédée. Vous êtes originaire de quel village? Originaire du village Bansion. Vous êtes de quel secteur? Secteur de Kapia. Vous êtes de quel territoire? Territoire d'Idiofa. Vous êtes de quelle province? Province du Kouilo. Vous avez quelle nationalité? Congolaise. Vous avez quel niveau d'études? Je suis médecin spécialiste en neuropsychiatrie. De quelle université? L'université de Kinshasa, faculté de médecine. En quelle année? La spécialisation était en 2010. Profession? Je suis chef de travaux à l'université de Kinshasa et médecin. Votre état civil? Je suis marié. Le nom de votre épouse? Madame Inière Mvingue. Vous avez combien d'enfants? 6 enfants. Vous êtes de quelle religion? Catholique. Votre adresse, vous passerez la donner auprès du greffier. Merci. Voilà, passez le micro. Va prévenir M. Soir à vos vendeurs. Est-ce que l'ongaison est là? Ils ont là. La caméra, ils ont aidé. Caméra, ils ont aidé. En face, il y a militaire. Et l'onga militaire est mon ami. Et l'onga militaire est mon ami. Aboakeli mbongo. Ouais. Policier aboakeli pem mbongo. Aboakeli pem mbongo. Pem azui akotimba la moko. Wana lobi pesa nga pe yangai. Bah c'est servir vraiment. Mabeka pour longezo mona na tendenge président lobi. Wana lobi pesa nga pe yangai. Bah c'est servir vraiment. Congo démocratique.
wana bozali komona batalisi biso na bavideo ya caméra de surveillance vidéo surveillance oyo ezalaki na robanke wana lolenge kani bapolisier na basoda bakokabolaka mikuki ongala kobenga mikuki bakokabola mwa mikuki mpo ete bango mpe base servir ezali malamu te yo ozali soda ozali policier ntango batili bino na mission boya kosala mission bokota na moyibi te ngala kosenga mpenza na oyo tozali kobenga bakonzi oyo bazali kosambisa na tribunal militaire wana esengeli babengisa bapeme wana basoda tu oyo bazalaki wana na bao basi bakite bango wana baya nanu mpona kopesa information na parce bakozanga koyeba te moninga nino azwaki mwa babote parce que bokoyeba moninga na mwa mikolo wana avant bakanga bino mwa eloko yeba na kati bokoyeba ke intel azwaki mbongo intel azwaki mbongo ezali malamu te nzambe a ko confondre pena makambo po ete mama oyo asali mabe akotaki na banque po ete abete mando ata kwazana nzala ata kazana nini ezalaki action moko ya mabe yango pe bomoni justice esengi ete bayana ba médecin oyo bayebi makambo na moto po ete batala komona mwana mwasi ndenge wana akoloba ete abetaka 7 à 8 boule ya bangi ya mbuma ya bangi abete na mokolo 7 ou 8 boule wana ko tuta yango pena onga moluba bonde soko na meli ata katikati ya moko kana kanza moto na ngeko pasuka mais maman alobi azobete 7 boule 8 boule ya bangi donc sengeli monganga tala bangi wana ese bebisa moto te to moto ezali malamu donc toko yeba nano bakati procès oyo te bino bato botuna ngai na bisibino sembo nanu bakati yango te toko ya na ville province ya Kinshasa toujours esika wapi bato bazali kolela penza na ngambo ya nzela ya Kimwenza bazali penza kolela kote ya commune ya Mongafula nzela esili penza kokatana na mbula ya makasi ebetamaki mokolo ya butu ya mercredi nzela epasuki wana penza urgence ezali kosenga bakonzi bota na route Kimwenza we ezali bongo na commune ya Mongafula nzela esili kokatana penza après mbula ya butu ya mercredi oyo donc bato bakolela bandako ekokende bato bakozanga banzela nzela ezali te moyen pe ba mituka msusu eleka ezali te donc nzela ekufi donc ezali malamu te bokende kotala pe ministre infrastructure na ebiete ozali combattant ozali kosala makambo avec vivacité okenda otala nanu nzela oyo po ete ezali koservir bato ebele pe lisusu esuki kaka wana te na ngambo ya Kimbantseke botala image na quartier Mokali sima ya mbula oyo ebetamaki penza mokolo ya mercredi na Mokali pe na Kimbantseke donc ekati penza balabala ekati nzela donc bato bazali en danger donc esengeli l'état congolais a tia penza miso na ye na bisika wana nango wana na tondi botondi pour être nabiete le ministre de l'infrastructure actuel azali na vivacité azali na courage ya kosala musala malamu mingi koleka toko kenda mbangu ya na ngambu ya Doha makambo matala msali maki na Doha esika wapi porte parole ya gouvernement na kombo ya mwana mboka Patrick Muyaya we azali ministre ya communication pe porte parole ya gouvernement ya RDC azalaki bongo invité mubengi babengisa ki na journal ya Afrique ya TV5 Monde pe akendaki kosolola penza mataki processus de paix na est ya mboka na biso mwa ba discussion na ba discussion oyo esalemaki ya Washington pour na Congo tolanda ya image te ba porte parole ya gouvernement asololaki lolenge kan demander son extradition c'est un affront. Bon, écoutez, il y a mon collègue de la justice qui se charge du dossier. Le moment venu, on pourra évidemment communiquer. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui commettent de meurtres, tous ceux qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui se vit actuellement, doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par... qui a eu lieu après les discussions qui ont eu lieu sur la situation dans l'Est de la RDC en début d'année, pour voir comment et qui... les gens ont procédé à des exactions. Vous avez suivi par exemple qu'à 4-5 jours, à Goma, plus de 10 000 personnes ont été tuées. Et même dans ce qui se passe actuellement, il y a bien besoin de justice pour qu'on s'assure que ces choses ne se reproduisent plus. Donc ça veut dire que les processus de paix qui sont en cours, les processus de Washington et de Doha, n'ont aucun effet pour le moment? Non, la question, c'est pas que les processus n'ont pas de fait.
Ici, nous parlons spécifiquement de la question de la redevabilité de la justice, à ne pas confondre avec les processus qui se tiennent au plan diplomatique, parce que les responsables de ces crimes de guerre, de ces attaques contre les hôpitaux, de ces attaques contre les camps des déplacés, doivent en répondre parce que c'est des crimes imprescriptibles. Mais pour le reste, nous sommes engagés d'ailleurs dès le début de ce conflit sur 5 fronts. Il y a évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique, parce que nous avons sérié tous les problèmes. Et aujourd'hui, à la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation internationale sur le sujet, nous sommes plutôt sur le plan diplomatique, et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha. Nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage, et nous espérons que cela arrive vite, parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très penza na kosilisa émission oyote sans ko lobela penza likambo na lobaki esika oyo ezalaki tango gouverneur ya banque centrale ayaki pambate ayaki penza pona ko yeba ko sala ko solola na bato ya chopo na lobaki ete ba ko solola na bureau molili na sala ki ba lapsis lingua moko na bengaki yango na lobaki ezali na Katanga na o Katanga ezaki o Katanga te ezali na chopo yango senaki na corriger po ete na chopo na esengeli na lobande gouverneur ya chopo oyo azali ko solola na gouverneur ya banque esengeli bo lukakata kama groupe électrogène tango courant ezalité hein bande ko ya Katanga balimbisa ezali na chopo kuna na Kisangani donc esengeli bo prévoir kaka mo groupe na gouvernorat provincial pona ko yamba bato olia ko sala makambo ya soni boye ko lakisa penza ke province ezali ya kokufa na modèle oyo ezali malamu te. Merci beaucoup Jordan Panzo na tondi bino botondi penza mingi na mosala makasi oyo bo sili bozali ko sala Congo ezali mboka na biso esengeli to linga yango penza makasi mingi soki tozali ko linga mboka na biso Congo te moto akolingela biso yango azali te moto akolinga Congo azali te esengeli penza biso moko to lakisake to lingi yango bandeko bozali na ba province mususu esengeli pe bo mesana boyeba ete mboka oyo ezali mboka na biso nyonso mboka oyo ezali Congo na biso oyo esengeli to linga yango biso nyonso yango wana penza tozalaka na bolingo ya République démocratique du Congo na biso malamu po ete soko tokolinga mboka ote tokolinga lisusu mboka nini benza nayebi ete bandeko ebele babengaka nga balobi ete moluba bwende okoki koyebisa ministre ya intérieur ya Lualaba te ke ameka pe koyaka na ba province na biso po ete insécurité ekita non likambo ya insécurité ya Lualaba esengeli boyeba ete ba Lualabe bayebi bango moko ndeni basalaka musala ezali excellence Roy Kamba Monde Philippe ayebi ye moko ndeni asalaka musala na ye ezali technique oyo azali na yango azali ko travailler en connivence na ba service à sécurité ya mboka na ye et puis ba gouverneur esengeli bochaka appui na ba ministère provincial na bino ya intérieur tout na ndena aussi sa mission oye na oyo ezali kotalisa ete na niveau ya Lualaba 6 bandits main armée ont été arrêtés et présentés ce mercredi 12 novembre au patron de la sécurité dans la province Roy Kamba Monde Philippe. Ces gangsters avaient pour habitude d'opérer à Kasulo et Grete. Donc, beaucoup de monde en image, Zali wana de Jordan a yango botala yango vraiment donc esengeli boye ba ete mboka esengeli ezalaka boye. Tant vous allez ministre, il faut sala musala pour être bateau ba comprendre que musala ozali ko sala ezali pona ko sauver province. Yo zali ministre kaka na bureau okitaka sur terrain te. Vraiment bandeko na komi penza na suka ya émission ya mokolo moi lelo soki image ezalama de Jordan. Merci beaucoup pour la vidéo vraiment bongo bandeko bino nyonso bisika bozali esengeli boye ba ete Congo ezali mboka na biso esengeli to linga yango ezali mboka ya bakoko bongo na kotonda botondi la bakongo mani nyonso oyo bandima ikotala penza émission eye nazali ko remercier Lutula Trading Company société ya mwana mboka ya solo oyo na lobi ete esengeli boye ba consultaka ba congolais o bazali ko sala musala malamu esengeli bo consultaka bango po ete musala o bazali ko sala e salema malamu
donc boye baka ko soutenir ba congolais boye ba ko chapo auto bien ko chapo bo chapo donc mon mboka lutu la trading compagnie nzamba batela yo merci na ba technicien nyonso oyo ba participer na émission et merci na DJ Lutadila merci vraiment na réel ya émission et na kombo ya ndeko Jordan Panzu Zambe ay bana ko batela na musala makasi azali ko sala merci na Gédéon Peli Susu na auto zali ko benga Corneille Kasonga na ko bosana te moto azali ko simba nouvelle tendance télévision na kombo ya Alain Dele nzamba batela yo pe lokola le azali ko simba Molière Canal na kombo ya Jerry Nemba Lemba nzambe abatela bino Benjamin Bonja nzambe abatela yo nzamba batela ba kongomani nyonso madame Louise Nkoyi mama nzamba batela yo na famille na yo mobimba na mama Kalbibi Nkoyi ale tokutani mokolo mokoya